Ingeta, bokota, bandeko nanga, bokota, awa, makambo sur makambo, awa, dossier sur dossier, awa, ya somo, awa, ya pasipe ma bandeko nangai, affaire ya veillée mortuaire, ya mwana, ya jube mpiana bandeko nangai, kane boyebi, Congo na biso, ezanga kisaka matière te, Congo na biso, ezangi saka likambu te, Congo na biso, chaque jour, tola la katulamuki, ya somo, kotaka na poisa, ya somo ebimaka, ya somo ezalaka toujours et encore à la ine kaka ndenge ezalaka. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Je m'excuse. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi Songi officielle. Bienvenue na balandinyo so ya kala, bienvenue na ba onyo so ya sika. Ka ndenge to yebisaka bino boyeyi malamu na chaîne na biso. Chaîne moko kitoko, chaîne ya ba information pas possible, chaîne ya ba analyse, chaîne moko bandiko nanga ya kitoko o wapi chaîne na Tokos, chaîne moko oyo to yaka kotonga se kotonga. Bandeko nanga lelo oyo to yeli bino lisusu makambo ya jibe mpiana. En tout cas ba video nyonso eza na poisa to yeli bino ba video ya veillée mortuaire ya makambo nini elekaki na veillée mortuaire ya jibe mpiana ya mwana plutôt ya jibe mpiana. Ya pasi bandeko nanga pe ya mawa eza que mituna eza ibele ya batu bazo mituna pourquoi jibe mpiana akendaki te ko lela mwana na ye na France. Ebele ya batu biso nyonso toyebi Océane mpiana akufaki na France, akufaki na Congo te. Batutaki ye na France, kokunda pe baokunda ye ka na France. Moyen ebeme na ye ezonga na Congo ezate. Donc baokunda ye ka kuna. Ebele ya batu deja babando ozela keno, papa na biso jibe mpiana, oto bengaka papa chéri, ye pe aokende kuna kolela mwana na ye, mais malheureusement, toye kolala kolamuka jibe mpiana azobo ya kokende. Jibe mpiana boy, selon ba information o ba pesa ki biso ba proche penza ya jibe mpiana, balobi jibe mpiana azo banga, pourquoi parce que azo kanisa na France kuna ba ko beta ye. Ba etebele bazo mituna ba beta ye pona nini, asala ki likambo nini pour que ba beta ye. Bandeko nanga ba makambo eza ebele, avant na nous na tiela bino vidéo ya veillée mortuaire ya jibe mpiana, ya mwana plutôt ya jibe mpiana, et kozala mwa malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse, toko senga na bino bo s'abonner massivement. Tama bozo s'abonner ka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malama ngonga wana ezalaka ke à chaque fois que Kisongi Songi officiel alors bandotia ka ba vidéo ya sika boko zala directement et encore informé. La famille bosale la biso ba partage biso to linga kapé to sepelaka na ba partage na bino yango sala ka ke ba émission na biso etambulaka. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile ye salakate, pe ezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamu pe feti ezongi, ba mama ona ba problème ye ya mabota, myome, fibro, tronc, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mobulu makasi, tope lalakate, tozali na solution na Gavker, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo, otungisama mini, na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, ona bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, Gavker, gros solution, perte de poids, naturellement, au coco ta salle de sport, na kisi ya comprimé, pe injection, na Gavker, au zongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker oko sepela.
La santé n'a pas de prix. La famille, quand les toyeb sarabino, batte la santé na yo. Ce que oko batte la santé na yo, mon côté, bande konanga, et vous allez pas siper mawa. Biso to encourageara toujours, bande konyoso, o balanara biso, en tout cas, santé na yo, et loko yaliboso, na makam nyonso. Ce que zo yo kabiente, benga gaf cœur na lombangu, aya kosunga yo. Ebele ya batu déjà, batu na kabiso, numéro ya gaf cœur, ce que monique ozomo na numéro ya gaf cœur te, contactez biso na numéro oyo eza sur vos bandes d'écran et kozala malamu et encore malamu mingi. Ba joyeux anniversaire nanu na bande kona biso nyonso o ba o célébrer ba anniversaire na bango lelo. To yebi ke boza ebele o mkolo lelo bobo tamaki o lelo bo célébrer ba anniversaire na bino. En tout cas, qui sont officiel na équipe Mobimba to ye penza ko souhaiter bino ba joyeux anniversaire na ndenge moko ya kitoko pe ya malamu. Nos sincères condoléances na bande kona biso nyonso o batiza na matanga y compris Jibem Pia na papa chéri. En tout cas kande tulobaka matanga tango yaka eyebisaka mutute ke non lelo nazo ya lobi kuna na okeni pa ya bakingandi te. Matanga yaka na ndenge nango na système nango yango bandeko nanga kisongi officiel na équipe Mobimba toye penza ko présenter ba sincère condoléances na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Voilà la famille, kanenge boyebi chaîne na biso songi officiel et la chaîne moko commercial. Ozan a besoin ya publicité ya business na yo to ya musala na yo e banaka koleka kana chaîne na biso songi officiel. En tout cas boza la libre ya ko contacter biso. Tozawana, je m'excuse, tosungaka, kanenge salaka ezalaka ko sala ba publicité pour que makam na bino musala na bino e kende liboso na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Sans plus tarder la famille na sotie la bino vidéo Mobimba ya veillée mortuaire ya mwana ya Jibem Piana ndenge zalaki présence pe ya mama Agnès mama ya Jibem Piana mama Agnès Lusamba yepe azalaki kuna bande konanga inconsolable kolelande kolela bande konanga de l'autre côté papa chéri busy na kosala ba selfie ya makasi na matanga mwana na ye donc makambo yo ezaka kapasi pe mawa tolanda na no vidéo et après tozonga pona osala analyse na biso na ndenge moko ya malamu.
Oui, parce que tu la place les votations après ton zone. Oui,
Oui, mais c'est parce que quand la place des votations après ton raison.
Voilà, nabandi ebele ya batu, touti koyoka, touti kolanda, veillée mortuaire ya mwana ya JB Mpiana, ndenge ezalaki, ndenge pe elekaki. Ka ndenge na lobaki na ebandeli émission na biso, la plupart des gens nous posent mille et une questions de savoir pourquoi JB Mpiana atikala kokende na poto te. Mwana na ye biso nyonso toyebi mwana na ye na kombo ya Océane Mpiana akufaki nde na poto akufaki na ye na Congo te mais eyaki kosala keno JB Mpiana akendaki te. Ka ndenge na utoki koyebisa bino na ba émission oyo na ebandeli que eza na ba proche moko boye babengaki biso bayebisaki biso keno ndenge eza boye JB Mpiana selon ba information bapesaki biso keno azobanga na poto bakobeta ye mais bandeko soyons quand même réalistes. Biso moko déjà na Congo na biso soki batu baza na posa kobeta batu toyokaka déjà ba nungu déjà tambolaka. Et au-delà de ça, JB Mpiana aza mutu moko aza na ba sécurité ya makasi, aza star mboka na biso, donc sécurité na ye ekozala penza ya makasi, ekozala sécurité ya mukete. Donc protection penza na côté ya JB Mpiana elingati ezala penza et encore ya makasi. Bon, toyebi te ba raison nini parce que tala kaka abotaki mwana na ba mama na ye bazalaka lisusu te bazalaka ensemble te toyebaka te ba réalité nini eleka peut-être famille ya ba mama Nicole bangonde bazalaki na posa kobeta ye to ezalaki ndenge nini bandeko nanga en tout cas nga nalingaka nanga ko juger mutu te mais ezalaka toujours malamu totalela ba réalité ya vie kaka ndenge ezalaka ekozala malamu et encore malamu mingi. Voilà tokomi na mwa suka ya partage na biso ya lelo ka ndenge boyebi biloko kitoko e umilaka nango te en tout cas suka na biso yango oyo ya lelo wana tokomona na lisusu na émission na biso mosusu oyo ekoleka na ba pokwa botika la malamu bye et bisous.